Ndeni yogo. Oui, bien. Ok, dans les là fort. Olela ndeni, olela bandenge bele. Kolela kana ndeka ke note ngana foma do tokoma. Occupé te. Obi? Oza occupé te. Malgré nazo occupé to ko yiba na peti. Koyiba na ogate. Ogate. Na ogate. So yo ulinga yaba ndeni baguna. Ngalinga na zanga moko. Na mtema mobo na ko supporter mbanda te. Linyuka basani na linyuka ya nzoto. Mwana sali confusion na nzela kikozo aniki nzoto na linyuka basani. Sikoni ne yaki mukusa. Linyuka basani ya basani. Oyo ya nzoto linyuka basani ya basani. Oyo ya nzoto basali confusion na nzela kikozo baniki nzoto na linyuka basani. Ena kito ndembi mukongo mbika. Na solo ndungu ezoswa. On comprend les gens bien. Non, comprendre quoi? Non, comprendre pas, non, expliquer. Bateau mais là bango. Papa, nga oko suka, oko silisango. Silisango. Yo mela. Yo nous a ba mela ko biloko. Nous to vani pena na mesa bo yo mela na yo tsaki te. Ba mela ko ba biloko na. Na biso migolo suki o kanse na ngamoko suki. Nous to vandi boyo genda o mela nous ko na tselo na bilelo o silisango. Salut Nabino, surtout vous s'appelez la makasi na www.clebois.com et zanango Freddy Akimbe Douli Lorea Bota ba chéri qualité à bajo mais moto na vérité awanga na lati omonde ko mo swaba tu mususu comme au sali émission yango au sali image na ndenge na yo yango oleka boy yango nini batu bazo c'est là-bas yeba politique ele kandeni de 19 ko suka ndenge nini tout le tout ibani ba biloko wana mais tout tikamo ba fitilité mike ngana ça on a inde 3 oyo to ibango ya papa na biso lwambo makiadi na yo lukariti nzele yena mwana Congo riti nzele tellement aza chéri azo pakola d'abord ba poudre banini po to yeba identité na elelo ara mwasi to ara mobile moi pe boire lele. Je suis des choses à jouer des rôles. Côté moi aussi, côté Bumba, tu es bon les lots mais n'abandon na mwana Congo. Merci Nayo, l'assistance Mounene Oyo, Neronangai, France Temai, nous en dénigo Monaco. Ouais, les papa a s'appelle la mingi émission au batala au monde entier. Donc il est là sur occasion il y a Olegana yo donc il salue bien hein que Benjamin Makese déjà ba Hollande pongana moi na moko Jésus mais manga déjà na Hollande, na Belgique, na Suisse, na France. Donc il a fils né le premier animateur à faire échec de poule c'est moi. Donc na s'appelle mingi na Olegana émission na. Mais au regretta quand même il faut qu'il m'en na poto hein. N'engo regretta. Te omoni ngane na boye ngana za missionnaire ngana uta ba Congo na mwana kini te na mwana mboka na uta ba Congo na ya mais kini pesa mboka te men basala ngo différence basala nani basala différence pour yo mo de joso ba no sa différence ngana uta ba Congo na mwana mboka mais kini pesa mboka na bisa yo kini pesa kini za capital et ya différent po ba biloko biso to sakana ngo na baton na kini yati na bisa biso to beta mbodi to beta matenda awa matende zate to beta bloko wana nyonso tu matenda awa na kine zate matenda na kine zali matende zate voilà nenga lobi matende zate mais mon Congo ou militro na Chetan Gola ba arriver à ba Bercy ba Ritinzel ba Blaise Créateur quelque part et déranger yo hein bon omoni soko moni club ezoyaka ba grand joueur c'est que ça club moko ya makasi po Jésus aza mutu munene donc esengaka aza Jésus fa sangisa bana nyoso ba oba makasi dona minute animation siko na Congo awa animation ya biso et pas Jésus de Nian c'est ça on dirait équipe nationale donc kaka ndeto sa ndengwa to carré
Toza Mwana Congo, Blaise Créateur, Bercy, Rit Nzele. Donc carré. Toi rectangle, toi trapèze, mais toi carré. Donc équipe nationale. Donc il m'a bien annoncé, m'a bien été tant au mouvement Jésus. Mais on a zoloba l'air qui reçoit qui. Oh. Ngai muna yamba bango. Ngandi na zabuye, ngamuna yamba tout le monde. Ngatango Jésus memanga déjà na Hollande, na Belgique, na Suisse, na Paris, ba musu bazarati. Ezateke na ko lobate ke so bango baza, même bango ba telemia na lobaka ndengona po chaque famille mona te aba benganga Mwana Congo fils aîné. Donc fils aîné, ancien. Ouais, ancien. Ancien. Donc il a déjà 10 ans. Inspiré déjà de nous. Ngandi na zabo mutu etondi so moni joueur moko bo avandi na bamba musu bazobeta. Tango kokota eza mavwanga ponga na cartouche ya Jésus soka kotinga na munduki kra. Yango mona na boîte noire mba moko na yaka. Sango nwe panzani. Na nini? Na panza sango. Mwana ketoka seilamba ko lufutula kwangu andika longesa lu. Bang badadanda kungba. Na swaka na ba makauzi na lati bango na bashali solo. Badadanda kungba kungba badada. Mwana keto yengwani, mwana yakala yesani. Na ganga ça c'est Mwana Congo fils aîné. Mwana Congo tika trafic. Na megana ko décortiquer au malem mais pour na moni moi trafic na wana moi bien té. Mwana Congo. Oibi générique o betaki makasi à 24 minutes. Ouais, na bien o salema ina ndako na bisoti. Bon point yo bokaite yo le fils aîné. Bon, omoni mwana liboso faut kozala motema munene. Omoni tango ezala ke papa soki mwana muke abotami na palin. Ezaka na badamazi mususu ba sala kana palin bako sala pudding balobi pudding yo bosala lango pona mwana yo ya tele moza déjà na minu okolia no mfundi donc il y a problème tetan ba saleli mwana pudding be ba saleli mwana poto ya okolia no mfundi siko yango ona obenga siko mfundi yango na imi orengenkyo donc esala ngai logote Jésus aye kusanga esprit de partage. Ayikusanga esprit de partage tant bandi mouvement ebisanga ke Mwana Congo vo bakili dimpa zengantini vana kwankwako wana ndena zolo babwena bike Benjamin Makesa zo kapo munoko na biso na loba donc ayikusanga déjà esprit de partage donc yango mona ndengwana bana mai baye po Jésus alinga mutunyo so yebana Jésus aza ondire ba orchestre musute ba funsu bayebanite ba lubelo bayebanite mais biso siko pa Jésus achaka mututu fo yebana. Donc tant que ndengwana esengaki ba o bazaki na mouvement te po biso tozaki déjà na ba Rit Nzele tozaki déjà ba o bazaki te fo ba yebana ye azan ndengwana donc fo mututu ayebana do yango monaki ndengwana. Qu'est-ce que j'avais dit wana générique donc nazolongola na le chapeau qu'est-ce que j'avais dit tala dikosi na ngai zwa dikosi ozwi dikosi bazo et ana point d'interrogation. Donc point d'interrogation wana lingi la kisa ndena yebiso ke soki mwana botami na palin balobi ke bazo salele pudding bino ba ya tel mwa boza na minu bokolia na bino nsaki donc nsaki siko nde yango siko na imi orengenkyo nde zaboye na na imi orengenkyo boko sentir boko yoka na bité sona ko panza mbala moko tamo eloko moko po sentir tu nagida yo répondre ngate ozana générique na kati qu'est-ce que j'avais dit biso toi carré toi quatre ni soki yo ozana générique bon biso ba pesi biso mutu te ka boka générique yo bandi générique bon na osiko oyo bache mutu mususu abanda biso tozana kati mais siko to sala yo tikalo banda générique ndeza bo nazo banda mususu te ngana tuni question te na kati qu'est-ce que j'avais dit il y en a combien de génériques bon to saki na moko to saki su ya mimbale mais siko ya mimbale na no suki vima bien biété mususu ouais nani ya bandi générique mususu mutu abandaki Rit Nzele. Oui, après. Tochaki première dame, pour première dame abandana nous. Après. Mususu bache mutu pe susu ayaki na mouvement, bachaki Bercy abanda. Voilà. Ouais. Donc siko tunto banda siko mususu. Po wana siko ngombo banda mususu nani obanda. Bon osiko to so banda siko, j'espère que Jésus mo wayebi ngande na banda ka donc ngana za wana neti défenseur ndé na dégager ka donc c'est que oyo na sirvement que Jésus ayebi ke wana mwana wantete donc wantete wa mose ngamu na obanda. Wana ninga lobi peut-être yini mutakoki ko banda. Peut-être te
koyebisa bango peut-être te po bana poto nde baza boye bayebi ke mwana Kongo tana dégagaka ah merci ndenge opesinga kutu boye na dégager na loba na beta masolo ponga beta ba cria masolo tana beta ka miseleke te basomba bayanke ba mela mindele miseleke te mindele basengi ya bando siko na beta masolo liniuka basani na liniuka ya nzoto mwana sali confusion na nzela kikozo aniki nzoto na liniuka basani siko nini yaki mukusa liniuka basani oyo ya nzoto liniuka basani oyo ya nzoto basali confusion na nzela kikoso baniki nzoto na liniuka basani enakito ndembi ndembi mukongo mbika na solo ndungu ezoswa mavwanga na ebisa yo mavwanga ekezala epuna obeta lisolo susu ya nakota ipa Paul muntu nakuti mbwa na niau namuna ka mbwa moko aganyi nga fona sala lango kriponga na sala ba ngana ndena boye na créer simultanément signifie c'est le fait qui se fait au même moment do na beti mbamo fona beti lango kri ebongi na vanda na mbwa ke na vanda na nyau wo mbwa komona moyibi akobelele menya hypocrite moyibi akoti donc nabi donc mavwanga nabi sa mavwanga kezala banani ba mavwanga eza donc tango disque ke bima mystique donc na français ça mystique na kikongo nde mavwanga. Ok. voilà ninge a expliqué. Ça dit vous comprendre déjà moi en Congo oyo fils aîné oyo abin sabiso pe na boîte noire to bina vraiment surtout boîte noire on a générique on a batutu ba bina et CBNP ya ki pe susu na ninge nango et beta ki pe susu kitoko batutu ba bina ki tosé qu'est-ce que j'avais dit déjà 3 génériques déjà. Tu éviter ceux qui te robinent à nani, tu te retiques à nani. Mais on préférait mieux de la nation un bon tonton l'homme invisible, tonton Banda et pourquoi pas Soussou na Yopeli Soussou Gauthier Mascotte. Pierre Vieux Gauthier Mascotte. On a sigo on a ceux qui na Betty Bongo on a résolu maman de France Tema à Lobara. L'homme idéal, le boss. Gauthier Mascotte et pourquoi pas ce sous Malolo Maloris la congolaise on a battu vraiment au fond c'était mai à fan Sarah ça dit j'ai bien on a ce qu'on a baxarandé ba Willy Mouchen code mondial Papi Kabakiriko le boss vient en Merle Baou Ndomba Simaya si le père et pourquoi pas le sous na yo moto na mingi Félix Chapandia Fili ya Mama Kati Carmel Odia. Pourquoi pas du sous-nayo Fanny Boniato Fana na bene na yo salaka raningo wana po osali toujours tout parce qu'au rythme nzele to sola na ye comme ça to street nzele et nzele oyo non animateur ce ya moi si animateur mon père moi c'est pas bimara boye abunga mais retinzele aza ko maintenir ngo asimbikaka benela onde niko ouais très bien ba mbote na batutu balanda biso na Kin na Paris na France na Belgique na Londres donc partout dans le monde États-Unis balanda biso kitoko partout dans le monde bazolanda bino kitoko mais retinzele okena non nazalanga on dirait Ritmzele c'est Beno Bobeta qui on a 4 minutes on a nous boire été on dirait au CP la te elonga CP la te za boete siko yo boire te pour na semaine na boire na loba de marambo nazara na suspension na voyage sans que na ebisa mouvement tant on a yé na yo kuta déjà babandi déjà idée donc ba suspendre nga yanda kuna koki mangote lelo nde on a bino moko Kiriko a commis na quartier latin mais bon et comme ko le bamake a mimi biloko na bino oya qu'est-ce que j'avais dit ba ko mobeta ngokona c'est vrai ou c'est faux bon na landa ki yango pe c'est vrai azobeta biloko akuna mais e boire le keseni boire le kese bon krio Blaise Créateur boire rabela ba boire pe no kese msusu e boire le keseni yalo ndako balambi fumbo mutana ndenge ni na tse ba biloko ne na kati boire te wa ya pepele
Mais quand on crie notre pour Ritnzel, à porte-parole, t'es ma animateur. Qu'est-ce que j'avais dit Ritnzel? Ah oui, la biso nanini. Qu'est-ce que j'avais dit ma bé? Qu'est-ce que j'avais dit Eza ma bé payer ma bé? Rodrigue Mokila Ibmarambo na oloba, venanga Lenkembela na lema papa na Ninela Ibmarambo na oloba. Qu'est-ce que j'avais dit Eza ma bé? Eyepe ma bé. Eyepe ma bé. Eyepe ndenge zoloba, est-ce que vous avez zoloba? Oui, na Ibmarambo na oloba. Eza ma bé. Eyepe ma bé. Eza ma bé dans le sens que donc babongama te po écoute na position nini. Obi ke chana oyo botiwana Manix wana. Ebunda na BM ebunda na wenza ya mizemba o ba yimba na sele. Nani Manix c'est donc on finit la récréation. Fini la récréation dans Bokota po eloko mukolo eye oyo ka qualité te eyembeli clip. Wana bablo mike ono yo tsawana. Ba wenza monzemba. Manix ngana lobela Manix. On a bien bablo mike ba wenza monzemba. Ba BM bloga mike. Et ça bablo mike. Le padre Jésus. Mais bongo ce que le padre ba ke ezablo mike ke no yemba siko na sele opwana. Mais c'est le hasard masana e bazara na ye. Bon, c'est le venant. C'est le scram na pese mbote place à aller. La minute to bela na mi orenge ki o disque oyo eye mabe. Écoute ba tupe na ba position mabe bo bongama po eye mabe. Balobi Paris tomber kini edae eye mabe. Bokana to comprendre gens. Allez, faites attention à Kobambayo, faites attention à Kobambayo, faites attention à Kogangisayo, faites attention. Sokome la kana yobi loko kasina oyanga okoyo keloko ale papa yaka olukanga kala okosili sango ale kembela oluka kiyango okosili oyo dansa ba boss eli bumwa ba boss ukomi na nzoto ba boss eza dansa ba boss za eza dansa ba boss mais ndenge obwakeli yango c'est tout bito bato bana ko décortiquer yango o comprendre gens bien non comprendre pe na ko expliquer bato melela bango papa nga okosuka okosilisango yo mela yo neza ba mela ko biloko wana ndo to vani pena na mesa bo yo mela na yo tsaki tembe ba melela ko ba biloko wana na biso migolo suki o kanse na ngamoko suki ndo to vandi boyo genda o mela no siko na tselio na bilelo o silisango o silisango yo ba mela ko biloko wana na lobi teke ba mela nga ba biloko yo kanisa wana nga tininga kanisini olukaki yango kanisini olukaki olia o silisango olukaki olia silisango neti nini kasi biloko olia ti olukaki olia onzala o boye na bo bateli o silisa Ritnzel eza bato mususu se demandaka na moi ba question est-ce que Ritnzel azalaka femme et homme to Ritnzel a ma chérie Ritnzel tant on lo ba de Ritnzel a chérie mais eroza na nga kombo mais yo mutu te nga mutu ndeni Ritnzel a chérie Ritnzel ana ndenge na ye donc ezaka ke musala nde na osala na Jona ye oui azana Jona sembote na pesi Jona nga place za ba gros bisous na linga ye mingi ye komanya mingi na otanga kombote na otanga kombote ba tanga kombote na pesi bébé na nga bébé Gigi na ma fille que j'aime beaucoup na pesi ba mote belé place za. En tout cas, Joe ya Ritnzel, il faut yata oyokanga ta lupango pour te comprendre l'idée que Ritnzel a la chérie. Mais ba coupe on dingue kinde la on dirait Joe. Ils ont un style, Style pe mususu pe yoko bi misango neti concert le 8 mars et maboué. Ritnzel a bête ma bilamba ba momi. Mais oui, Ritnzel a taranyo, Ritnzel a tarali pota, so yenanda ko kutanga la télé pota. Na bilinda ndako te na bina ba scène. Tozara na bango na anniversaire ya papa Melina, ya mois de la femme na immeuble Forescom. Amona pena dépanne. Ritnzel a ko tarani nyoso na nzota bien na tonda.
donc rien à dire à style au moins ce que biso ba congolais toi na moi esprit moko boy faut vivre loin aux États-Unis ya style na nga créer style na artiste so na le cas faut muto atala ya style biso ba congolais toi na moi esprit moko boy dans notre trop bas ba biso ba so ba azara lele non nga na bisa bango boloba bo sa ba nini mafunga na saka musala nga o ayebi o akanisi abimi yuma na ndenge na yi ça non fier ah bon yo oseki suneni nabika osara ka fier na ça non fier ki moi sinon oh mais to sola nabi osa non fier na ki moi ça fier netine non loba dande na loba na ça fier ndi Kovo VV kaka Kovo Akimbe VV international tala jeu bien de la nation ritnsele na sa roi na zolinga yo tout à soke kende ça je non nyo solingo sala ndeni yogo oui bien yoki na lela fort olela ndeni olela ba ndenge bele kolela kana ndeka ke note ngana foma do to koma occupé te obi oza occupé te malgré nazo occupé to ko yiba na peti koyiba na kokate na kokate so yo olinga yaba ndeni baguna nga linga nazanga moko nalo na mtema mo boye na ko supporter mbanda te bien oui o supporter mbanda te na ko supporter mbanda o banga pota oui tala pota de ane longi fra danki voilà on les a qui Nzele pour comprendre que aza mobali te aza ne mwasi c'est-à-dire aza rapé na mwana a rapé na Joe apesi pe Joe na pe mbote magata ngi kombote biso do senga na Joe na aya ko se présenter et ça la bien merci à toi na de la nation un bon tonton l'homme invisible tonton Banda nanko Nzele générique oyo beti et idée nango kozandeni ouais ngape na mbalo na balo li pena mabele donc soki ezalaki na nguba nga na ye na loni masango na beti style folklorique boyo kango ekoti mpe na seben donc je kitoko eke bien die waka yebije de kishalvumu na Rotterdam kitoko ya to ya Jean Ozane mekano nuko perception ta elengi nango ndenge ezali mo mona de andi ba créer kende ba kezo yibama ba va na minute so bazwi ba téléphone na bo kimoko boy likambo kobeta nzoto poso lelo yo moni résultat kabamba na bibamba bamba ne ya rondone mwana yo tala lelo ebimi bakuma vendre la internet ba créer batu ba bloga batu yango idée nanga na olinga te vraiment ko bimisa ngo bozela ka disque bima bo savourer ba bloga bien bo lia bloga bien Dorole blogo ya bien ndenge Rit Nzele alobi mais Rit Nzele après et pas ya Chetan Gola ce qui les honnêtes c'est simple souté ou bien au monde qui âgé permettre souté ou bien au monde qui ba occuper sous bien té na habité Rit Nzele Aussan bon ngapela sous la tiki musique na van nga na van nga vraiment donc na raisonnaté ko na kende boy non faut tout la série tout soit ya musala ya teke lelo awa lobi ici ça non valeur faut tout vraiment honnête na likambo nini au sala so pena awa na zate donc na va ina ya ce qui vraiment awa ti afani naye wana ndenge Rit Nzele alobi mais tokomi déjà cochité na habité bato belé bazotala yo o bayebi yo o balingaka yo o balingaka Chetan Gola o balingaka batu wana yo koloba na bango ouais na yebisa bango ba fanatique na biso ba fanatique ya les padres poser la disque na bino qu'est-ce que j'avais dit bon moi déjà Manix déjà kitoko na terrain poser lelo on a bino vraiment bon savourer disque na bino na ndenge ya bien ba chant bien ezawana ba générique ya bien ba danse bien barumba kitoko bozela vraiment bo Rit Nzele nzelani akei ba fanatique nanga o tu ba benga nga Rit Nzele ba conseiller ngai et ba di Chakalambi motema ya Gifu Kiandi Rodrigue Mokili na Paris vena ngai Alain Kembela Jibika Lala les boss Didier Chombo Petit Jésus na South vena ngai Youssouf Pourada na Captain Youssouf Pourada na Captain double boss Youssouf Pourada et Nick Josué Kakoud na Québec
batutu baconseille anga je kitoko bozela disque na bino vraiment bolia biloko ya bien Yolande Malula na Suisse biloko ya bien ezali bozela boyoka. Voilà, bozela boyoka ndenge ridnzela lobby, c'est-à-dire tout ça qui nae to beti moi ba solon ndenge zalaki. Merci à toi Carmel Odia, Cristiano Kabeya, Gloria Olangi, Josepha Chako. Wana sentir ba ya ba petite oyo ndenge nazo pekisa o mikolo yo botika ba guerre na bino mikemike wana omoni eza couleur na ote en France tema eza couleur na ote yo ba ebio oza intelo ba ebio oza garçon moko sage oza garçon moko solo la bien oyebi musala oto sala peut-être ngai Freddy Akimbe na tangela ngote mais yo otangela ngo soki comme ba guerre yo na ken piana et ça bien te. Et ça la bien te ce qui na yoki bino lisusu ken piana France Temai donc comment est-ce qu'on beta bino mikolo to komi bon na internet pour moko buzobeleki trop comment fait-il que note ceux qui France Temai au kabela nga $100 pourquoi yo le ba na télévision ceux qui ngani to fani na oboye ceux qui na sombelo secret ou bien someli ngai bière pourquoi yo kene on va bloquer nazo pekisang le roi bateau batala biso mo pour ndike bango ba encourager biso na mabe le roi ba encourager biso na mabe biso moko siko to mo zongo sabango siko yo na réalité internet ezaka buzo bate aussi téléphone bani ko saba vidéo oui on bandi ko finga ka mutu na monika ritnzela boye na bia yo vraiment ba responsable ngala ko pesa conseil tage mama soki bo sala musala il faut ozala quand même na logique moko boye et puis na ba parole na bino ezaka vraiment honnête pour ba papa batala ba émission yo ba vient na biso lokola ba papi Lufwankenda Kamalandwa papa na Rit Lufwankenda ba vient na biso lokola ba Enik Josué Kakudi balanda émission yo balandri Bisidi ba Rodrigue Mokili ba Ale Kembela double garçon de disque balanda émission faut un mot ba question ya bien ba réponse paye bien pour tous ça niamate voyez quand bando ça ba bêtise donc ça peut bien te voilà azan raison na ils a bien te merci na équipe mouvement www.clebois.com ça dit un bon tonton l'homme invisible tonton Banda de la nation Papi Guéné Pichumanga ya chéri à qualité et sans kitoko mba potongo Yvette Kalombo na Herman Ampoyo Merleba ou vient ngai Philippe Japan de Philly ya mama Kati oyo ya biso moko ya bondal et Papi Kaba qui recule boss Ouli Moucheni code mondial nana bino ya Ouli Moucheni meilleur code nazaki ne jour merci vieux vraiment les ça pena patron les patron bako sabisote ya Ouli Moucheni c'est un patron otondi on a besoin qu'il y ait Ouli Moucheni on le bagaza patron c'est gaza patron aza patron ya Ouli Moucheni ya yo ngwana na ebiga au Gabon na ebiga aux en Gabon sali bien merci beaucoup tukutani na welande bye.